presque à la fin, parce que les cas plus, tu peux sa message, il y a Retour Nabiso, il y a Moussala, et c'est aussi grâce à tant on a bien abattu, Batu Balingaba Mono sur scène, on a pour la question, on les a bien mingi, Pêche Love, ça date depuis 2015, je pense, 2014-2015. J'ai un fan nanga sur Instagram bazaï dia Pêche Love. Yebi ke o avandia ba déjà kete total ba film ba Rambo total ba film ba Eddie Murphy total tala to tu comme on était fanatique mo ta biso do talango to ke sika moto de samo été chez la biso Avatar chez la biso alte sona non ba olamba ba proposer biso total. Donc, les fans au balinga yosul, Pêche Love. Donc, il déjà que nga nga pression te, nga ba commandé nga te, nga inde na yebi eloko na okoma. Nga na yebi scénario, nga na yebi mise en scène, nga na yebi ko sa mamno sala. Bango ba ozela biso to proposer bango eloko rolia, bango balia. Et puis yebi que na lingara bêtise te. Donc Pêche Love mota ko telema ngana isa bango abi to musu ba ko mya mais to biso to dola la nzala to tala tenga bitebu fo botala parce que ba chaîne YouTube ezebele ya bande ko na biso ba congolais ya ba collègue na nga ya musala donc beaucoup tala mukolo eko na on fait décider to bando cha biloko na chaîne na biso bozonga ka botali. Rien ne change. Parce qu'il y a des adversaires, il y a moutoute. Nga, ndina vanja. Nga, yena yebo bano saba guerre habit. Nga moutoute tianga adversaire nae. Moi je suis Ursule Péchanga, je resterai Ursule Péchanga. Sans adversaire. Pour adversaire nga na bote mite msonga mo na bote. Moi na ngande aux adversaires nga msala. Mais ya boye to za ba collègue et puis na lo bango biso to sangani. Tokyo bunta libanda biso te dans attente donc tango tala et puis na ba kale bazana ba ebike soto che film na biso o sepeli o beti maboko boya ko isa sote ke ya to lingi kingani te o botela biso jeu sur scène. Parce que batu ba opesa yango wana soki omoni ko linga mutute c'est normal oko la muki olinga no za no fan nangate c'est logique. Ne pense pas que soit fanatique nangate ndenga na okufate. Moi je me contente de bato balinganga mais ya ke oye na chaîne na soto che film so ti to cha film so kota les prix d'adultère. Pour y avoir to bandanango et y avoir to bandanango to che prix d'adultère oye o bandako finga acteur non ça passe pas oye o che commentaire a bongo to bloquer yo OK makambo lobi libanda tangu yo moko oko wume na YouTube po izo otapo ba fanatique no bazonga pene na standing oyo yo mona peke baninga baza pona nenga mabete mu pesha nengo yeto comparer na mutu te po le bito comparer au pété to ko comparer na biso yo te po yo za unique à ton genre to ko comparer po awa to ko comparer o kaka na kati ya YouTube nenga yo boyi to comparer biso to ko comparer o kaka tangu yo obandi ko kote ba filme to ko masko ko comparer na dinana ezo kine ndenge nini yo na dinana ezo kine ndenge nini yo na dinana po na belle vie oza penante banda ko sala ba filmer banda ko kotia ba filmer comme ça yo moko bando comprendre que gérer ba fanatique au kokate nazana plateau awa to beta ka masolo nyonso o eza la toile parce que nazu ba message à bato belé
nazu ba message vraiment ebelé batu ba komelinga na téléphone malika les canons meka ko expliquer meka ko solola na likambo oyo parce que nayebi que na kati ya réseaux sociaux nazanga mon côté la femme sage na kati ya réseaux sociaux nazanga mon côté la femme la plus intelligente nazanga mon côté la femme mariée nazanga mon côté la maman Dédé ba maman Dédé ba sebelé ba femme mariée na YouTube ba sebelé ba femme sage na YouTube ba sebelé ba femme intelligente et intelligence ebelé pe na kati ya YouTube mais ceux qui peut batu baye ko luka Malika Mania c'est que Malika Mania aussi aza parmi eux voilà actualité makambana les bimi tout le monde makambana les zaza vraiment à la toile tout le monde actualité mususu grand tour na biso ici pechanga aza de retour dans réseaux sociaux na ye aza de retour na YouTube na ici pechanga officiel voilà torolobela moi quelque partie wana torolobela quelque partie et puis voilà affaire à Naël les Abakouk non senga bino loko moko nayebi ke na kati ya communauté nyonso eza na batu mususu o baza ba chrétienne eza na batu mususu o pe baza na ba chrétienté parce que cause la chrétienne eza il faut pas forcer moto eza yo moko zo comprendre que na vie il faut to reconnaître que nzamba zali photo ya nzambe na bomo ina biso ko sambela na ko ya nzambe eze loko monter. Les Abakouk, je sais que Boza est la meilleure femme du monde. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que Boza Bat Oyo, Boya na innovation que star nyonso il faut na fanatique na ye. Pe star nyonso il faut na fanatique na ye atombo la fanatique na ye. Nde to mona ka ba ventione bazana ba manjaka mankoyi. Nde to mona lelo aigle fali pour bazana ba warrior na ye. Nenge lelo mam sisi la bisalu a tombolé la biso les Abakouk. Et pesa bato belé posa. Ne lengi ya ko tombola ba fan na bango. Bozaki na ba fan, oui, certes. Mais bozo lenga tombola bango tende si la tombola ba Abakouk. Les Abakouk, vous êtes le meilleur fan du monde. Maintenant, senga bino. Soki biso bato tolobela si la bisalo. Ba bonbon en général, ba biscuit en général, baza bana ya mams na biso. Biso nyonso to benga si la bisalo mams. Parce que za maman aza yaya déjà nga pona ngai pona respect ya moi si na préféra côté à maman na baninga génération na bana benga ba pe ba maman pona ngai pona ba respect so na bengo madame te na bengo maman pona ngai pona ba respect raison pour laquelle to benga mams ici la bisalo to accompagner bino les Abakouk pona ko honorer maman na biso yon to benga ke mams ici la bisalo les Abakouk. Na loba ki on émission mon amata qui est pas mida. Mutu na mutu yebe intérêt na yé na kati ya réseaux sociaux. Je vous dis. Mutu na mutu azan intérêt na yé na kati ya réseaux sociaux, non seulement na kati ya réseaux sociaux, pe na batu o biso to yaka ko lobela. Ngai na yebi intérêt na ngai o esala ke na ko lobela sila. Y compris y a les autres batu mususu ba collègues na biso mususu o baza ba lobela rapé mams. Mutu na mutu ayebi intérêt. Bino bato botala biso na lobaka ngane na lobaka na bémission. Bato batala biso baba zoba te. Siko na kizoba te wana. Moi je pense que tant botala biso, bo yebi conduite ya moko na moko, bo yebi pe. Bo kota kati na biso pe bo comprendre que oyo alobelaka mam si pona loko boye, oyo alobelaka mam si pona bolingo boye, oh mam yo alobelaka mam si pona intérêt na personnel boye. Boyebi affaire na elle pesi pasi peut-être état musubo légèreté yango peut-être état musubo monango eza eloko mo boye naibité libele eza partie intime ya motu yango moni tolata soutien pona ko protéger yango
peut-être ya bo légèreté soki toye kolobela bana na réseaux sociaux o baza ba bombo baza bana ya mamisi na biso toye kolobela bango te po topesa bato misu matière neti nga malika soki nakoya kolobela ba bombo na koloba likambo oyo vous pensez que soki toye koloba na réseaux sociaux boye makambo soki wana ezana ba makambo su to traiter yango pe na privé bino boyebi te les abakuki boyebi na bino te likambo mo boye kotaki matière mo boye kotaki na komba bombo to na komba nani to traiter yango kaka en privé parce que eza makambo eye nango na réseaux sociaux te mais likambo eye na kati ya réseaux sociaux bona posa boyeba te nani apesi matière nani apesi matière le cœur de l'homme est mauvais motema mutu toyebaka yango te preuve ane yango nzambe akanga motema po soki nzambe aloba fongola mitema na biso me tolianaka te me bato ebele mpe baninga basala baninga mabe te mpo na nge namona deja eloko ozopense mpo na nga les abakouk bwana posa bokota na kati ya mitu ya bato te po bocomprendre ke te interne mutu apesi matière non le problème eza kaka mutu ntongo bino bolobaka botala biso mpo boya bazoba te c'est que bocomprendre déjà ke matière soki ese ebimi nango na réseau bwana posa bolandela te nani abimisi to nani abimisi te déjà de un mutu abimisi matière eza mutu oyo na ye natindelaki Mouto déjà bimisi matière et ça mouto naela tindela ki photo alors tant photo est comme une internet bon on a possible landela te nana ina on en internet et bimi ndenge nini et sali ndenge nini pour photo ni comme en internet les abakok bon et dakabiso Hermeline je te salue je suis en pleine émission donc c'est-à-dire ton loba bongo ton loba tu sais qu'on loba te tu sais qu'on s'acharne na banate tu sais qu'on blâmer banate mais tu peux ça conseil parce que les camboisans na kati ya réseaux sociaux les cambousons qui sont na kati ya réseaux sociaux tu sais qu'on ça l'hypocrisie que les camboisans na réseaux sociaux tu sais mon ndenge lo comme on est exposé mais biso tu sais yaka pona ko embrasser non tous en a compréhension Toko reprocher bana, toko lobelaye pour prochainement ils ont raté. Vous pensez que les tofandi boy to sepeli te malgré libela na les ana ma bete. Libela na les akitoko, ndoto na les akitoko, nduta te les conseils ko ndenge zana. To na droit PC conseil pondé libela ne bimi bongo. Ndoto ne ndenge bimi bongo eza propre makasi bongo. To yebi ke batu misu ba Holanda ba monango. Alors to na droit ko to ko takiner ka na réseau. Azala mayele parce que cette fois-ci akoyambane pena batonga en gros. Kaka libela na de bimi na réseaux sociaux bato bako tambongo sous en G po ba ya pe ba melango alors toi na doit ko réagir na réseaux sociaux pour lobby prochainement ako mama yela timba que boss nyo soit bossité prêtre nyo soit prêtre té moi mon souci que ezaka ke toyeba ka muto asali acte obimisa photo wana po muto wana pa matanika miniature Mouton a automatisé miniature. Pourtant, yo zo libela mono bimisi bongo. Ba mabele nyoso yo lali lali simbi. Pourquoi bimisa ngo to yo ko bimisa ka ya mwana? C'est cause infiltré. Pourquoi bimisa libela mwana? Donc place aux ali, yeba penza au mata miniature. Papa, okomata penza miniature place au vandi. Pour moi, funda pe muto ezate pour yoko to exposer partie intime à moto. Alors les abakouk. Biso bato to lobela sila, to kokipe ko zalate, mam so zala kaka na lobango tous les jours. Avant biso to zala si la zala déjà si là azala déjà bekam preuve ane ba kombo nyonso na ba pesa e biso to zakate ba pesa yango te po biso to ya ba pesa yango te po biso ne senga to pesa yango te biso to ya kokuta si là déjà na ba kombo nyonso na ba grade na ba makambu na ba pete na nyonso mais tant que tu as décision ya kolobela e parce que to CP là mon maximum kaka ya respect. Respect kaka.
toza bato tokoyi pe ko bunga ndenge na la bungi ndenge biso pe tokoyi ko bunga. Mais pour tous on nzela, il faut que l'obéla mutu na respect, que l'obéla mutu ozo ko inciter mais hôtel ça mutu ba défaut na ina mabe na ye. Tous on droit l'obéla naël, mais surtout si ils étaient que surtout l'obéla naël, c'est que tout ça ba bosa ba hypocrite. Non, ba hypocrite c'est ça bateau yo, ba moni photo naël le bimi. Mais bazaka maloba kitoko ka likolo naël. Jamais. Il faut que l'obélaïque et l'oko wane sali ezama be, il faut être prudent dans la vie. Boss union sans sa bossité, prêtre union sans sa prêtre. Tout comment ba boss ba zoba. Oh soka meli boy, a boss ni ka sa boss ba benge boss. Ba boss immature bazar. Ba prêtre immature bazar. Toza na bona ba catégorie nyonso. Alors tant yo ke ne faire mutu mo boye, oh yo moko zape mutu tanga, il faut comprendre que mutu na pembe na e aza immature. Na moindre son na sali bêtise mo awa, na ozalaka humilier un jour. Ton a droit lobela bana. Ton a droit lobela naël. Il faut le bela naël parce que na yebi si bino pe na promettre bino naël mi bali bakoya ebele kaka ndenge njoto naël bimi ni banda bon na réseaux sociaux mi bali bakoya ebele. Alors ma chérie, zala sage peu prudente. Zala sage peu prudente. Et là on enseigne na bino. Mo bali soka lingi yo. Donc mi bali loka bakoya ebele, toi na droit protéger moi na. Pour te protéger naël et senga kate ndenge likambo esalami après biso to vandi to lobelo côté to to ko pesa na el beloge te to protéger pe na ba conseil na biso na makambo pe to loba mutu na manière à pesa la conseil mutu msu pe conseil nezo kenena ko takiner mutu msu pe conseil nezo kenena ko blâmer conseil ni mais quand même conseil ezo kota c'est un peu ça même na banda ko na biso to se comporter mabe papa ko za na ta msa zo blâmer mwana azo takiner mwana mais a donner conseil. Ozomona. Donc c'est un peu ça eza bongo. Naël azande ko na biso, aza sœur na biso, to ko linga te loko mo ezo ya ko nuire, biso to zala wana to kangi maboko to tala te, to ko lobela ye mais d'une manière, na ndenge mo ke tozo pesa mo na conseil. Donc c'est un peu ça. Et puis les abakou que là on a eu sabino, ba te belé, oh baza focus. Na makambu ya naël to na makambu moko bo ils ont concerné kutu mam cité ils ont concerné nango si la bisaluté mais bazo tayi kaka na kati bo baluka ka ba humilier baluka ka ba kitisa ete les abakouk bobi manakati makambu wana bobi manakati makambu wana même ata biso ba journaliste na longo na mi longolité ata biso to na kati distraction bobi manakati bato nyonso boya na distraction. Si ça va billet na biso acheter de billets boso ba billet à Belgique to sali déjà sur 70% to zo que na sold out nini juin ils a musika te si to côté déjà 2026 les abakouk achetez vos billets boso ba billet na bino ba surprise les belé. Si les artistes comédiens te oyo soki avant dika na munoko ba okumisa ke aza leader aza numéro 1 aza leader aza numéro 1 nde to moni yana biso mu pesha vandi wana nenga lobi ke ba fan na ye ba yebi ke o ya zali ba yebi ke ya zaka manipuler te wana kuna okota na okana suka wana okota na ona suka baba kuki bo sala show kitoko Babakou qui bosala show est bien. Bozana artiste na bino. Oh ana ba pété. Ana biloko oh yo pena ke oh esenga star za nango. Les abakou qui bosoma bino ba billet. Spectacle za kalaté. Spectacle biso to mona lelo boye. To mona ki bakangise ba comédie ba Aïda ba nani ba kangise ba comédie ba kende liboke ba kende ko sa spectacle oyo honorable Soulé Kauka atinde bomba ki sa spectacle mais ba salwana si la osala ngo yemoko a sa spectacle na yemoko na batu na o ba ko accompagner ba bombo na ye ba biscuit na ye ba to yemo pe andeur ba biscuit o ya ko recruter pour ba kende ko accompagner. Alors eza histoire na kati ya théâtre eza histoire
ngana lobarango même ata ba producteur o bazala kala banda ko produit bien ba njonjing et tout batikala ko mema batu te ba mema batu na poto bo ba ke ko sa spectacle mais le si la producteur aye deux producteurs baye bateli date si là bato ba critica si là par jalousie ba yebi combien de fois si la pèse lourd si la pèse lourd si la pesaka na communauté na biso ya théâtre aza comédienne oyo ata bato balingi ba ignorer parce que comportement hypocrite oni hypocrisie na na biso nyonso biso de toza ba hypocrite za ngayo na vandi ape hypocrite munene hypocrisie za na mutu nyonso mais to lo ba musala si la za icône les abakouk bozana star o aza icône o asa la fierté na bino alors to kota na distraction te to continuer ko somba ba billet place ba billet te kamite somba billet bo somba ba billet na bino sold out salama yuzo mona batu bazaka batelemi na makamba banayel makamba banani bango mo dati ba kokotia te batia dati ti batia ba dati to ndima bango. Vous pensez que quand tu as date on a si la bimisi ba mbongo na saki na inda ke akiko louer ba salle a louer ba salle te hein producteur nda ya sali makambu nyonso na minute aussi la za ba chiko na yete na ngona kaza na otambo na kata saki les abakoki bokota na kata distraction ya batuté bato bana bana ba production te bana bana eloko sala te na mois de janvier na mois de février na mois de mars na mois de février mais bino bana makambo sala même ça préparer spectacle ndi azaba bana déjà ba répétition na ye il faut bana ba répétition na pour spectacle les na mois de mai et na mois de juin des spectacles landani. Les abakouk, beaucoup de la distraction ya bateau bazata na date te. Date zate, le loko zate, producteur zate. Beaucoup de la distraction na bangote. Bino bosala makamne bino est important. Mutakala na ele bima, audio na ele bima. Ezala ngona pour mutakala libele bimi. Bongo audio zo bima te pour nini? Ba vidéo zo bima te pourquoi? Ngana lobaka mutu soka ngai million ndambu te. Akoya mobimba ay million après kei ezaka bongo mais oyo komi lo libele bimi depuis tongo etanaki ya ba mikolongo balaka biso ba audio ko bima audio ezate ba vidéo ezate les abakoki on ngena lo ba bino yango wana restez focus restez branchés si là azam moko ya ba artiste comédienne o nzamba tindela bino les abakoki pour ceux qui si la za quitté na yebite bonge boza na département nini pour na yebi niveau bolingela ramams na bino ceux qui si la za quitté na yebite département ni bolinga bo se retrouver pour bolinga muto na ndenge bolinga rasila alors bo perdre joie na binoté bo perdre ba préparatif na binoté bo perdre ba événement na bino o bozana ngoté bo za la concentrer bo lobi mukie bo vandi na bino bokangi minoko eza pour na biso ba chroniqueuse to ko bebisa bito beti bino mabakuté eza ba chroniqueur eza ba chroniqueuse to beti sakabino mabakuté un moment donné bo moni le mo bato ba sali ba bo sepe na binoté bo kangi munoko ou soti bo talité. N'habitez sur le bimabe. Voilà. Ici Pechanga, ou aza de retour na YouTube. Yaya, eloko ezangi yo kaka. Po ebisa biso. Merci. Merci na ba YouTuber. O ba YouTubers. O ba eki ko telemelanga na kababa fanatique. Il faut que po pesa biso merci. Biso to za ba ezaka poza ba pechalov te biso soko bike ba pechalov na Instagram no bande ko tilo ba commentaire na anenine que il faut ça ba filmer pour récemment c'est la biso émission olobi que YouTube yo moyo ça les até yo ko ça na YouTube te mais biso to bande ko tika yo te biso to be émission na biso to zaika ya mu pecha o kaba ba fan na yo o kabela belle ba fan na yo biso to be émission na biso nyoso to bande un moment donné bon encourager biso pe na ba propos na bino
boyebi ke biloko ebele oyo biso toloba na bémission na biso ekendaka mpe komotive bino ekendaka mpe koencourage bino mais moyen bolinga defete wana eza te biso to bémission na biso tobandaki koya kotakine yo ya mopeshe okabela belvi bafani na yo okabela dinana eza biso eza bapesha love te bapesha love esi bakoma bafani na famille bota bapesha love bakoma okeke kosoutenir dinana biso nde oyo bino bokantika ndie biso toyaka koincite bino teyana makambo mosusu toyaka koloba po topesa bino force epesa bino makasi place omona eke yo mo ata na ndenge akuzu oyi mpe eke eloko malika lobi en tout cas pena te eza pena bongo ata bokende obimisa biso ke tofingaka bino mais boyebi ke makambo ebele tolobaka soki obi osalela yango yo nde oza bénéficiaire kolekanga ya mopesha ifa kopesa biso mpe merci na bayoutube ezo namonaka babandaki kotakine nga makambo ya réseaux sociaux makambo ya youtube mais lelo nazongi mpe youtube eza mpe grâce na bango mpo baencourageaki nga na nde omonango kotakine quand même ifa kopesa biso mpe merci ya mopesha oboyika kokoyisa défaite oboyika défaite oboyika kopesa biso raison. Tout ça là parce que bolingo ndima misala baninga te. Na moi na vidéo ningo lobi ke yo ba fani bakoki ko commander yo te. Ceux qui ba fani ba yeba teli yo commentaire ke to lingi muto te na kata film na biso bo bloquer yaya. Quand banda na ko sala ba film banda ko kotia ba film comme ça yo moko bando comprendre que gérer ba fanatique au kokate. Ma solo e ba fanatique obete biso lelo eza ba fanatique kala obozaka na bango kala na ndenga lelo yo moko yaka na mikotisa ndenge basila na ba belvi ba mikotisa comme ça tu vas comprendre que ba fanatique yo zolo ba soki aya tie commentaire boy pourquoi te bo bloquer to dans moi non soko bando zo devant yo sala musala wana muto aya tie le commentaire mabeto lingi comédien o te pa na yo o bloka ka ya c'est parce que non rassembler ba fanatique te. Tous nos collègues na yo o ba rassembler ba fanatique ba oyebi soke makambo lobi libanda tango yo moko oko wume na YouTube po izo autant po ba fanatique no ba zonga pene na standing oyo yo mona peke ba ninga baza pona ninga mabete mu pesha ningo yeto comparer na mutu te po lobi to comparer au pété to ko comparer na biso yo te po yo za unique à ton genre to ko comparer te mais yo moko ko comprendre te ndenge na zongi na YouTube boy et ana bato si bakanga yo moko ko comprendre yaya biso to comparer te mais sauf que za artiste et comédienne to ko comparer au kaka ninge miga saki comparaison na plateau na ye to zo obligé ko comparer yo oze lilingité oza muto za artiste et comédienne o ana combo to ko comparer au kaka soko bito comparer na banani te o yo za concurrente te to ko lukelo pe ka concurrente o to za obligé toko lukelo ka conquérante po yo boya ki YouTube siko oye po so boyi conquérante c'est que koya na YouTube te zonga na applis ya mpesha soko boyi to comparer yo zonga na applis yaya po awa toko comparer yo kaka na kati ya YouTube ndenge yo boyi to comparer yo bisa toko comparer yo kaka tangu yo obandi ko kota ba filme toko koma siko ko comparer yo na dinana ezoki na ndenge nini yo na dinana ezoki na ndenge nini yo na dinana po na belle vie osa pe nante. Si la coûte kolobate to ko comparer kara yaya mais so peut to loba boisa ka poto peso pe makasi o persister ba film ezokota petit à petit oko se rattraper na yo pechanga kala wana ozaki na ba pecha love et tout oko se rattraper na yo mais sauf kaka yaya il faut persévérer pour YouTube na ba kolo nango. Yo boya kiango ezali na batu ya bazaki ba s'imposaki tu yo yaka ba kolombo kabaza donc tu dois persévérer koloba no mingité ozo loba mingi po yebika ke o ignora ka réseaux sociaux o ignora ka YouTube to ko comparer o kaka yaya wona pena limbisa biso bina nazo zela yo to ko comparer yo soko boyi comparaison kene na applis mais soki ka ndenge oye na YouTube boye bravo po yo ki soni te ozongi na YouTube mais ngai lo na moni mabe okoki ko remercier biso te bato to takinaki yo ke okaba ba fanatique il faut zonge na musala na okomaka ba film eza ba pecha love te eza biso ne mutu to ki to encourager ki. Merci beaucoup Exaucé nzamba pambola yo.